oza photographe ozoluka ba effet ya sika ya 2020 ya kotia na kati ya bafoto ya baclient na yo oyo ozozwa po ete oatire lisusu clientèle ya makasi na niveau ya studio na yo. Alors kobanga te oza na esika ya malamu na Elworld bakolakisa yo ndenge nini kotia bafoto na baeffet ya sika 2020 na Photoshop. Pona yango tokutani na sima ya générique. Oui, mbote na biso banso boyeli malamu awa na Elworld na mokolo ya lelo. Esika nini toyekolaka ndenge nini ko utiliser Photoshop malamu na ba explication moko ya pete na lingala. Nyonso wana ndenge boyebi eza pona kosunga bandeko na biso oyo baza na Congo Kinshasa pe na Congo Brazzaville oyo bazolinga koyekola musala ya maboko baza peut-être na Photoshop mais bayebi ndenge nini ko utiliser yango te. Yango na chaîne auto créaki yango pona kolakisa domaine nyonso tout informatique na lingala pona bandeko na biso oyo baza na mboka. Alors pona yango nasengi nano eloko ya liboso bolimbisi bo remarkaki esali presque 1 ou 2 mois to bandaki susu kobimisa vidéo moko te. Bon, à part bien sûr na chaîne na biso Facebook, esi to bandaki ko publier plus ba demande ya création et site web. Oui, bien sûr, en fait, tu recevas qui mingi na studio nabiso ces derniers temps, plus de demandes au niveau de la création et bah, site web. Donc, tu as qui vraiment un peu trop pris. Mais mokolo ya lelo, en tout cas, tolobaki non, toko zongela les bonnes habitudes, tobo sanaka ba bonnes habitudes ete nenge boye bibiso, yangwana tolobi bon, to sala effet moko spéciaux ya sika ya 2020 sur Photoshop. Ndebo moni effet oyo ya planète. Babenga kango planète effect na anglais. Yango to sale libino. Soko za photographe en tout cas okomona ekwa tirer leo lisusu ba client ebele ou soit même oyizana okaka na Photoshop na PC na yo et okoki ko sala ngo même na ba photo profil na yo par exemple na selfie ozwa okoki ko sala yango na selfie na yo otiango na photo profil Facebook soit même Instagram, pourquoi pas Twitter. Donc c'est un peu ça. Alors sans plus tarder, mokola lelo toko umelate za effet moko très simple ya ko utiliser. Alors pona yango déjà na bungisaki mutu oyo déjà na tchaki na transparence, déjà na bungisa ba image yango bozomona awa. Donc et puis tobandi pe déjà na photo déjà na longoli batu bazalaki awa déjà na uti ko longolango pour que to kende na lumbango mingi. Alors awa ndenge to uti na uti déjà kolongola bato et loko oyo ngai na kosala awa eza na koya na filtre pona bungisa vraiment image nanga caméra rao nyonso yo eza kaka pona ko attirer vraiment. Donc na koya na ton clair nata ce qui na augmenté ton clair ni na malongezo sala c'est na abaissé. Voilà, on va augmenter juste un peu les tons sombres, tendons vers le noir, le blanc, oui, le noir, voilà. Nakiti susuma muke. Bon, texture nyonso na osimba ngote, na vibrance, j'en ai vraiment besoin na saturation. Ok. Ben, il ne faut pas aussi exagérer. Et dernière touche, on a une contraste. Ok, voilà. Tana. Bon, ndenge nazu image nanga boye na koyasko a na cadena na pona ko déverrouiller ango, je vais dupliquer le calque, na fini CTRL J pona ko dupliquer calque nanga oyaso na koki ko bomba yango, donc au masquer yango, ça n'a plus trop d'importance à moins que ce n'est pas revenir en arrière. Alors nakoya awasiko na filtre, na fini filtre, na filtre na déformation et puis na coordonnée polaire. Na coordonnée polaire pour nako déformer plutôt avant même ça, nakoya na fini CTRL T et puis na symétrie axe vertical. On a inversé en haut, on a fini entrée
et puis na filtre, filtre na déformation, et puis coordonnées polaires. Na meki ko dézoomer pour natala rendu final et kozala ndenge nini. Na fini OK. Na moni que kotoyo eza na mwa vide munene. Na salango vraiment exprès pour que au cas où beaucoup na ba image ya boyeboye ba ndenge nini ko s'en sortir. Alors eloko ni to sala na fini CTRL Z bomoni effet yango e outil awa. Parce que koto nyon surtout eza bien effet et outil na banga mukoto. Alors nini na kosala astuce moko très simple na kozwa outil tampon de duplication. Na miche na 60% ya opacité nakoya na fini alt nazui immeuble oyo awa nazui immeuble oyo yango ne nakoya sikoyo voilà awa na sisi ko dupliquer immeuble na ngai nakofina V pour na kozonga. Donc awa siko soki na na filtre option déformation, sous-option coordonnées polaires. Plutôt, tobosani sous yako inversé. En tout cas, vous limbisi. To inversé, to fini, entrée pour nous valider. Menu filtre, option déformation, sous-option coordonnées polaires. To dézoomer, bota la sikoyo. Voilà. Attendez, je vais un peu zoomer. Namoni moi awa et sali sous boye. Alors, tokosala ndenge nini, voilà, tokoya awa. Toko annule nanu o tosali. Voilà. Donc, on a fini CTRL J. On a démasqué. On a eu outil de duplication. Tampon de duplication plutôt. On a fini Alt. Donc, on a eu Oyo. On a rebandango. Sikoyo awa. Voilà, ndenge na sali boye sikoyo na ye awa nazui outil de déplacement, na fini CTRL T et puis clic droit, symétrie axe vertical, na validé na entrée, na filtre, menu filtre, option déformation et sous option coordonnées polaires. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Voilà, bota la rendu yango. Alors, na validé, na OK. Bomoni ndenge et tourner ni nangai et tourner yango et comme cercle. Alors, eloko nini sikoyo nakosala awa nakosuka kaka boete sino te musale ozala bien te bozomona ndenge esali banzela awa. Alors, ni nakosala nakozwa susu outil de tampon de duplication. Nako diminuer diamètre, voilà, tac. Na ekotoyo na échantillonner. Allez, awa ce que na koyi kolekisa na ngango boye très simplement. Bomoni ke limwisi ngai. Alors, kotoyo eloko nini nakosala. Voilà, nakozwa oyo nazui bleu ya kotoyo. Nde yango sikoyo nakobanda kolekisa ngo sikoyo na ngambo boye. Ok. Bosala ngo vraiment d'une manière logique te, sinon te beaucoup perdre, sinon te rêver que ça fuck. Eza image moko eza vraiment monté. Au moins ndenga na sali yango, nakoya susu awa na zui susu bleu oyo kotoyo. Tout ça pour na ko éviter kaka que ezala vraiment esa la ligne droite. Voilà. Ndenge sali boye tokosuka awa te eloko nini nakosala nakoya awa na créer nouveau calque. Na nouveau calque wana il faut na limwisa ba partie oyo ya pembe oyo po ezosala lokola dessin animé. Alors ndenge nini nakosala nakoya na outil pinceau nazongi na calque oyo ya C na fini alt pour na ko échantillonner couleur nazui bleu oyo kotoyo. Alors ni nakosala siko nazongi na calque na ngai awa. Alors donc augmenter ma broche mouke, voilà. Na bandi sikoyo ko peindre. Voilà. Osko nazo peindre. Tac tac tac. En tout cas, les étapes moko vraiment délicat.
Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, je pense comme ça, c'est un petit peu mieux. Oui, c'est un petit peu mieux. Alors, pour la image, na bosani ko préciser bino par rapport à la image, na ko tie la bino na description ba lien et si ka beaucoup qui ko trouver ba image histoire que vous s'exercer ndenge moko na ngai pour que vous soit rendu final oyo eza lokola ya ngai. Comme ça, ne beaucoup bana ko mata, beaucoup bana ko se perfectionner petit à petit. Alors, Boué, déjà, c'est bon, Namuna Longoli et comme Kokoma un peu réaliste. Alors, Nini Sikoyo Nakoki Kosala à partir à Ao. Nakoya Siko Koza Mobali Oyo, dans un outil de déplacement, tac, Nae Awa, Nako glissé, na déposé, voilà. Mobile Ango, Yeyo Ao. Voilà. Na posé Mobile Ango Boué. Ouais, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, ouais. Na posé mobile ango awa, mobile yeyo, pour ce Nathalie Boye. Voilà, c'est presque pareil. Na tie mobile yango boye. Ok. Alors, ni na ko continuer sur ce que ça là, na ko meka ko travailler, ko retoucher mobile yango légèrement, vu que azali kolo, il faut payer l'accès que moi ils ont tac changement yango et salemi. Alors, etikali susu eloko nini boye c'est bon déjà. Alors, la sous nini, bon, nako dupliquer, non, natika ngoboye, nako dupliquer ye, voilà, na dupliquer ye, o na kitisi ngoboye, na changer ngo combo, na benyango ombre, o na tiango elilingi na ye, na fini entrer. Alors, CTRL T, na fini clic droit, symétrie axe vertical, pour na kitisa ngo na C, na kitisi ngoboye na C, na fini shift. Voilà. Après, na validé na entrée. Ok. Et là, on a aussi na eza na masqué. Sikoyo pona ko chana no ombre, il faut te yeba moi azouta na senseur nini. Toko bakisa moi. Donc nakoya awa likolo na fini nouveau calque. Je vais me mettre en noir na ye awa. Alors, nako maintenir alt na supprime. Voilà. Donc pour nako remplir nyon surtout na couleur noir oyo awa. Alors, dès na remplir en oboe, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on a filtre, menu filtre, option rendu, sous option allo. Alors, nakoya na coché à na bouton radio normal, donc 105 mm normal, pour na kozwa moi. Tac, voilà. Alors, ndenge na zui ango boye sikoyo, il faut to changer mode nango. Pour na ko changer mode nango, to ko chango sikoyo na mode superposition. Voilà, superposition yango. Bon moi ndenge ezui vraiment sikoyo moi. Tokoya to ko chata moi awa. OK, to tue moi esika wana. Et puis comme ça, on va essayer un petit peu yarokiti saye boye. Tac, voilà. To bendi moi to na moi awa. En fait, beaucoup pour nani bolingi vraiment kocha moi tout dépendra de ce que vous voulez. Voilà. Na tche boye po koto bozomo na ndenge zo frapper vraiment. Na fini na entrée pour na ko valider. Alors na osala lisusu nini na kozongisa
ombre na ye nazongisi ombre na fini CTRL T na ye na calque ombre na fini CTRL T na changer na bandi ko pivoter yango voilà comme eza boye na kozwa ye boye. Ok, attendez moi moke. Il faut vraiment kozwa position ya ombre malamu po en fait secret zande elilingi a soko ozwi elilingi malamu ekobima image photo no ekobima vraiment malamu. Alors nakoya lisusu ndenge nini voilà faut na pivoter yango susu mwa moke boye. Ok voilà, je pense que boye c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Alors, ni nakosala, nakoya na menu image. Oui. Oh là là. Nakoya na fini non entrée pour nako valider. Et puis, na menu image, réglage. Na niveau. Et puis, awa na simbi o ya pembe, curseur ya pembe. Na diminuer yango nyonso kino ekoma mwindu. Après na fini OK pour na ko valider. Na créer masque de fusion, voilà. Na créer masque de fusion et puis qu'est-ce que je vais faire? Na diminuer opacité na tina je pense 68 c'est mieux. Voilà. Tina 68%. C'est bon. Na esko awa na masque de fusion donc bobo sanate koya awa na cliquer na masque de fusion. Na outil pinceau vu que a naza na noir blanc on a fini X pour na ko inverser donc na colorer na noir pour na ko supprimer je dois diminuer le diamètre na diminuer diamètre na ngai voilà awa siko na bandi ko cliquer boyer voilà et puis awa likolo pe il faut na longola yango nazo longola elilingi na likolo awa pour likolo to sala mode mususu. Voilà. Donc, na supprimer oya ye nyonso tout boye. Ok. Voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Maintenant, on a likolo awa et ombre et simbi vraiment te. Alors, na kosala ni na koya awa na se na créer nouveau calque. Vu que naza déjà na mwindu, na koya siko awa na bandi ko beta moi boye histoire ya ko créer moi ombre. Na moi na sala yango vraiment bien te et mon que ça fuck na diminuer sous vraiment nini vu que moi izo beta boye donc yango iko banda awa. Voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Et yep, et là, on a aussi la diminué opacité nae. On a 68%. Ok, comme ça, décalage vraiment exalaté. Alors, qu'est-ce que je vais encore faire d'autre? Alors, et là, on a il y a sous nakoya awa na ombre oyo awa. Voilà, on a une ombre. Alors, on a créé un nouveau calque. On a créé un nouveau calque. Na menu édition. Na remplir. Na cliqué na remplir. Na awa. Na fini 50% de gris. Et puis, na fini OK. Alors, dès qu'on a fini sur OK, awa, il faut ce qu'on a changé mode nango. Il y a mode nango de fusion. Alors, il y a ce qu'on a incrustation. Incrustation, yango tac. Alors, tokoya sous na pinceau, il faut na agrandir muke pinceau na ngai. Alors, pourquoi to tieye botala awa? Bon, moi n'ai awa sali vraiment mwindu boy. Voilà, yango nde tokosunga biso ko tia vraiment mwindu ya ko embellir en fait ombre na biso. Alors, yango nde sko to sala, botala sko ndenge nazo sala. Voilà. Tomemi elilingi koto nyonso. Ti awa na sima tokoki kotia pe
bamwindu. Voilà. Et ça lokola mutu azalaki vraiment likolo nango. Voilà. Ok. Bon ndenge sikoyo ekomi vraiment noir, nakoki kosala mpe likola mapata oyo. Voilà, nasala mpe likolo ya mapata. Awa pe nasi awa. Voilà, comme ça c'est bien. Ok. Bon moni awa déjà tokoki koloba que tosilisi na biso, tokoki koloba que vraiment oui ben c'est bon, on a fini. Mais sauf que en fait bozo mona moi effet oyo moi ba bleu oyo ne na récupérer ya wana ndesko to komeka sko ko simba ya suka moi ba petit réglage ba calque des réglages amuke nakoya na luminosité na ye awa na kocha valeur na ko saisir en dur déjà na 16 et puis awa na C bon wana ekotika na ngokaka bongo. À part calque luminosité, na ko s'appelle calque niveau lisusu, na calque niveau côté na ko tchaye na 20, na validé na entrée. Et à part ça, bon moins déjà que ebani ko changer linga sur comme ko ça vraiment elengi na photo. Alors na ko bakisa lisusu teinte et saturation. Alors bango baza vraiment très important. Alors côté na kocha saturation na 11, na saturation na 11 et puis contre luminosité na chango kaka na 1. Na validé, voilà. Bozomo na ningezo récupérer lenga siko vraiment ba couleur. Alors yasuka na koya na balance des couleurs, na balance des couleurs. Alors au niveau ya sillon na ko récupérer ba bleu, but na ngizane vraiment ba bleu na ko chango na 23. Plutôt na moins 23 pour récupérer sillon. Alors vert il faut na zoa vert pour na pelouse wana banzete na kocha 12 plus 12 pour na récupérer yango. Et puis na ko zoa suko bleu à ciel wana na kocha 19. Et puis na validé na entrée. Botala suko nenge image na biso ekomi kitoko na kotala. Donc, boezo like ça vraiment que eza vraiment fuck parce que ce qui total nous avons presque les mêmes couleurs. Alors, to comme na suka na tutoriel na biso ya mokola lelo esikani to yekoli ndenge ni kosala effet planète sur Photoshop. Eza effet moko ya sika na niveau ya Photoshop. Donc, soko za photographe okoki ko utiliser yango pona ko embellir ba photo na yo oyo zaka pona ba client na yo okomona que bato ebeye et ko attirer bango. Alors, na lobeli bino merci à ebele na ba enyon surtout oyo balanda kabiso eza na Congo Kinshasa eza na Congo Brazzaville même na bato ya poto ndenge batindela kabiso na ba message ko féliciter biso vraiment pour na initiative oyo. En tout cas to lobe bino merci à ebele et puis bonne nouvelle ezabwe déjà na début 2021 toko banda formation na biso sur la création des sites web. Alors Tolobi Tokutani na samedi prochain. Ciao ciao.